Bien, fidèles téléspectateurs, il a toujours été plaisir pour moi d'être devant vos écrans pour vous présenter cette émission, cette belle émission, les faits sociaux. Donc, cette fois-ci, nous allons présenter une émission pour vous dire que c'est juste pour rendre hommage à notre artiste, notre papa, le papa Chaba qui vient de nous laisser. Encore une fois de plus, merci à tout le monde. Naba testo botinde la kinga, naba message, naba appel, nabino. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je dédie cette émission à les procureurs Malik Bala, le Duf Noir, qui nous suit en direct des Congolais. Je dédie cette émission à notre vieux qui nous a donné ce bel espace, Papa Voyou. Et je dédie aussi cette émission à celui qu'on appelle Skito Leader. Il y a Papi Kema qui nous suit aussi en direct des Congolais. Je dédie cette émission à Héritier Voama et Diogo Bateri, Grand Liboulou, très fort. Merci pour vos soutiens et à Roby Visor. En tout cas, merci parce que tout ça, sur la ça passe. C'est Dieu qui a permis que Moli Monae épée Makaka na Kimia. Papa Takinga. Oui. Bon dia. Oui, bon dia, de tout ce que vous voulez voir. Oui, comment est-ce que le message Auto Sango Yaliwa et Komela Kyo? Bon, merci beaucoup. D'abord, pour la surprise, quoi, parce que oui. J'ai appris ça au niveau des réseaux sociaux, qu'il est mort. J'avais hésité. J'ai dit non, peut-être qu'il y a une confusion. Oui. C'est un artiste que tu collaboreras bien. Mon tout. La Benguier, il a confirmé effectivement qu'il a Koufi. Les acteurs, les artistes du théâtre, c'est un festival qui n'est pas normal. Parce qu'il y a un festival de morts. Parce que ceux qui m'ont Koufi, l'autre va suivre après, et puis ainsi de suite. Pourquoi tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais même pas deviner. C'est dû à quoi, bien c'est pourquoi ça, tout. Mais que voulez-vous? Que dites-vous par rapport à ça? Est-ce qu'on pourra dire qu'ils en ont un inconvénient par rapport à Banzila et Moko? Est-ce que Zaka Kepo Izaliwa? Est-ce que parce que ces derniers temps, artistes et musiciens, mais il y a que des comédiens de Bazokele. Bon, on est quand on dit que nous parce que chaque est de ma génération. Oui. Parce que bandit tant que bandaka tu dis makamboti. Monde alléluia, monde des oublis. Et un monde me revenir, les gens ont perdu. Oui. Ce que c'est la vie. Et puis les gens essaient de corriger Dieu. Voilà. Qui peut connaître pour corriger Nzambe? Parce qu'on t'a donné ça, fais ce que tu as donné, toi tu vas ajouter une autre. Parce que Dieu avait fait l'erreur peut-être. Au moins, alors il y a un et perdement. Ok. Bon. Alors pour Chaba, je ne peux pas dire que peut-être à côté de non, parce qu'il y a des époques qui les gens, ce sont les gens qui imaginent pour la biso qui a dit ah yes, c'est ça. Et à qui c'est ce sont les gens. Oui. Mais vous ne le sentez pas en moi. Au moins, c'est ça la différence. Mais tandis que la génération de l'Oyo, ce ne sont pas d'abord les gens. Il y a coïncidence. Pendant que les gens qui sont peut-être des fanatiques pensent, et lui-même l'artiste est aussi dans ce bain. Il pense la même chose. Donc il se communique par télépathie. Tu vas dire que on sentir que l'artiste continue dans ces vous êtes le baoba vivant au biso de Zomona. Dans l'angle, quant à Papa Takinga, je peux de dire que non, Papa Chaba est parti, peut-être demain, ça sera sur mon tour. Et que l'organisation ya malonga moko ezate pour na makambo tali ba artiste rien pour soutenir ba artiste. Rien du tout. Ngana bobanga jamais. D'abord, je sais que tout homme finira par mourir. Oui. Merci Papa
Et notre invité là-bas, et votre nom s'il vous plaît? Comment on a une chose qui t'aime? Zozo Kitweme. Ok. Vous êtes artiste ou soit Ngai naza artiste te mais naza na monde ya artiste. Na monde ya artiste. Na yebi ke ndenge ba artiste ba kufa même ya Congo même ya Angola yo zaka na Angola na biso awa. Omona ndenge nini makambo ilaka. Est-ce que koloba ke non il y a l'organisation d'accord par rapport à vos observations? Ok, compte tenu ya organisation pour na ba mort ya artiste surtout biso en Angola, organisation pour les artistes. C'est comme si baza penza na boyo qualité. Bango na bango artiste nanu. Voilà. Et en gros ça la souvent bongo. Pour faire tout le monde artiste ça la artiste ça ma casse. Ça la blog ya ma casse na vivant na ye. Oui. Maintenant au kufa et commis c'est pas ça la boy, pas sangisa boy, pas ça la boy pour que ba kunda ye. Et pour ngana mona ngo vraiment ça anormal quoi. Oya la fils et ya la. Maman tembe na tembe. Oui. Boni. Bien, papa. Ah, vous avez maman wepani. Kapo na liwa ngokaka. Beaucoup fait ça passe. Ouais. Au bout c'est là comme tu es à passe. Oui. Mais là on a eu qu'à passer. So mon tazaki bien balobia za bien au pas kufi. So kazaki mabe tant bon le mabe o eh mon takufi ba balisu mabe na ye. Siko toza wapi. Boy. Donc na yo ka penza passe. On a somme tazaki bien on va vraiment vérité na bosembo na miso nzambe azaki bien. Malheureusement na 8 ans ya ko fréquenter na papa wana te. Voilà. Mais c'est là qu'on y a quand même rumeur pas bateau. Kazaki un bon papa. Kazaki malam. So il peut n'avoir qui témoignage à ma bé. N'engana loba. Qui était papa n'a vraiment Zaki ma comme ma paix ma casse. Mais na yoki angote. Non loba on ngana yoki. Tout ce qui a loba n'importe quoi na mo yeza malam te. Et en plus so il dit quand ma bé to lobi ma bé wana ko betela ngo di bakuti. So pe malam yeza to loba malam wana. Et ça non normal. Vous avez un bon souvenir. Il y a papa Chaba. Oui, nous avons un bon souvenir par rapport à l'image que nous avons peut-être né à Sala. Bon, souvent nous avons quand on a joué à Sala, bien. Malgré nous, la fréquentation a été pour nous aider à nous à la TV. Voilà. Mais le bloc on dit Natal a un monde de personnes à ma casse. Il y a solo. Alors quel est votre mot, il y a circonstance, il y a motivation pour na bandeko bazolanda yo ba fanatique nyonso balinga théâtre na monde. Bon, non pesa ka courage na biso nyonso. Pesa le kambo déjà kwei, babima esoke esopa ni moyeto lo tango ezali souté. Voilà. Dans les mots pena liwaso mutakufi akufi déjà moyeto so ngisiboye ezatata to leli. Mais courage ka na famille na e, surtout non courage na maman na e. Fallait ende akunda mama mais maman de mutazo kunda e mama pesa akoli yangonde e ça la vraiment passe makasi mais na pesa ka courage pe courage na biso ba artiste mari to kufande trop to mekana ko soso la pona baliwa oyo baliwa musu c'est normal mais musu c'est normalité de to comme banga si tout non na RDC biso na ngola ko to na sava mais RDC ni nango kambu mani baloni kuna wezo boma biso boy to comprendre te. En tout cas na loboko nanga ya mobali nazana notre maman maman Moindo. Boni maman Moindo. Par grâce de Dieu. Angola Zambie. Qui me l'a Yo pino ye mission to ye pina matanga. Mais na lobi tangu wana bazali banoko nanga. Akoloba. Pour moi, je Moindo azali mwana ya 1945. Wana basa banoko nanga. Banoko nanga. Na banoko nanga. Bazara vraiment kino na azaki moko oyo azali pe donateur kati na bango. Voilà. Donc kozaka teke na zani singo. Puisque naza na kati ya makila wana nga naza nango makila wana ewuti epa na bango. OK. Makila wana ezotambola ti lelo ezokende ti na bana bakokosi ba 4e génération. Oui. Sikoyo ata na lati tisa kwa ndenge moti. Ba papa balataka ba bilamba cher ba 2 millions 5 millions. Elo to bosa na ndé wana. Totaka lokumu mingi ya mokili.
Vanité, maman, tout est vanité. Maman, Moïse. Faut na passe wana. Yo Angola awa. Ba on dit mususu bazana kisasa. Sangwa musika na biki saka passe. Tango komela kiyo que papa Chaba n'est plus. Donc na kokoma ko toyoki sangwa maladie pété. Voilà. Toyoki pété kyo azobela ka lolingi kaka noko na ngata kinga lobaka na mesa ko benge yaya. Donc ndenga ucho loba sangwa maladie yokanité ni ne yokanité. Les qui sont peu jaunes, les qui lundi, mardi, jaune. Oh, nous faisons la cacaboye na WhatsApp nanga. Nous avons la cacaboye de konanga camarade nanga na Londres, Régine Nessi, à Tindelinga y lié mokoboy. Na fungo lia on a incroyable. Na vendu boye papa mokoboy na France à Tindelinga sur image. Maman nga nazongi sina ko ngabi poni bolinga baje poani ndenge monde artistique et autres ba problème bino bozo CPA non bozo mona okito babi non akufi penda eza solo ki akufi na klininga liema maman siko na mona na bengi siko camarade nanga na Londres Régine Nessi Congolo ayebisinga lobi nanga lobi o moindo biso na bino biso tozaka plus que informé avant que bino voilà azab ma kokufa na ko benga bato pona kotuna mamoko na eko benga mama Claudia Kadioko na eko benga ye ya zana kasese atu mama Claudia est-ce que mama vie chabeza solo abi oui moindo wana za informé bata poto ba ko benga nga ezapina bongo bande ko ngai ezara passe na mawa na fanda kinga moko na taili ko na tali na se tozo kende wapi tozo suka wapi e bandelizate na zongi makambo ya papa Simo Kimau Kiangani makamba lobaki yango peka kizomoni sama yango peka izokokisama. Est-ce qu'il y aura aussi des artistes congolais au Bako d'abord délégués, contribution et tout. Et donc comment quand on a mon aka, banana ya ngola awa, na ebité bandeko nanga pe baza awa, likambo moko te ya ngola awa qui est en sous Congo contribuer. Tant que Congo chez le boko. OK. Question on le tuninga non? Voilà yango na penza. Mais biso siko na batali banda mingi to za na souci bandeko na biso. To za ba na souci wana. Et bakalate bazo ke otika ye landa ku yasuka esika misombe lopango moto ya kotala ete mais papa on andi akufi to za kana artiste Chaba to banda komona kana balili parce qu'on dit que l'artiste ne meurt pas. Maman Moindo, parole na yo ko uzala nini pour la famille biologique et puis pour na ba collègue na o baza sur place. Na ko ba bo vie Chaba za ki vie oyo te tourner ne pe ba pièce belé et pas major Bisadidi. Je suis de tourner la pièce moko mais te tourner to kanganité. Je suis de tourner pe moi sinaye. Et autour na ki na télé mbata na télé mbango sanga. Tout est vanité. Et sangelo moko te ba baza à l'hôpital soko taika mutu na linzaka pa ma yo moko mutu za na bomoyi yo moko zo bakena za na tina te oya kufi wana ndaza na tina kuleka ngai. Voilà. Ya na ko za na isengwana te kina la taka na o la telo ndengo tu makamwana so mo kone permettre ata makongolo mabela ngoto kima yango lemela biso ya wana sikoyo donc na loba boye passe na motema na mawali susu. Il paraît sous artiste moko akufi mais aza suka ibanité ne oke kabita kinga ko basango mais eza passe la famille eza passe na mwasi eza passe surtout na maman pour attaquer na image moko na mona ki maman bipendo azoke ko ko tala e maman azolo balobi mo na ngazaleka awa asenga li papa alobi kalata na vandi na ndako ngamoko na leli Nathalie maman ndenga zolela soki bakoko ne bazali ko simba ye eza pasi na mawa bandeko totika sentiment vieta kinga ucho ba ebele ucho beloko moko e marquer ngai
talent na succès eza nzela moko te ndeti nga moindo nalobaki na talent mais na succès te poso na succès leta mosusu omona boye esina koma mpe baniveau mosusu mais natalaka na nga kaka talent na ngai voilà po talent eleki nyonso koleka succès. Ouais, Fitir Djoka, boni papa. Qui m'ezali nzamba batela. Déjà na mboka. Ah vraiment tezali. Deni osepe na ngola. Bon, non c'est pas non pour les petits bateaux. Ah c'est pas on va pas faire encore un sentiment là. On a koko mamba moro kufeli koko. On a koko hein? On a vraiment koko. Koko vraiment. Ah, tango ouais sangona, ça que ndenge. Ah, tout le monde c'est bien là hein. Bateau c'est pas rami na kobota mamutu. Oui. Na kokene. Vraiment. Pour kokene tika mona sur la page. Voilà. Na mata tout le monde ngo ozole kana balabala moni ibembe moza na veni. Et toi ibe mutu ande niveau moni bato ba olela. Tellement que beaucoup fait la rappel aux appels moi mutu koza na famille ko. Comment tu ça fait là? On a pas sur vraiment. On a pas vraiment. Il y a pas si mingi zapo ba mikono ba papa ba okende ba koko ba okende. Toujours tenter de travailler là surtout biso toujours le. Voilà. Parce que on a pour toujours la chance sur la terre aux gens bon attaque pour barader malobaka voya la chance on perd toujours monter n'a pas si nous non voilà nzambe mutebi sekraliwa et mototinda absolu mukili yepeka motozo biso donc tikel doza makasi bande ko na ba artiste ba collègue moi boy baka ko tambola boy baka mikane parole nzambe ka mbe so boy binde nzambe to umela mingi na mukili. Mais surtout la nuit, si vous pouvez profiter à saluer 2 ou 3 personnes, bateau Balinga Kayo, Rosanna Nanani. Bateau Balinga Mingi, bébé plaisir, fils à papa vraiment, Senga Lutumba, la France, Énergie Moke, en fait leader. Maman Moindo, papa Takinga, P. Moko, Miss Oui, papa Takinga, Tozongi Panayo, Baoba, Avo, si vous avez Avo, vous avez référence ancêtre. Ancien. Ancêtre, c'est mieux. Ah, ok. Ancêtre là, ils ont reflété directement. Ok. Ancêtre. Merci d'être avec nous. Nous avons une question vraiment très 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 important. Est-ce que on a toujours remarqué que ancêtre ce qui est commis à il faut tout les laisser là, tout une sa gouvernement. Donc quand il y a des artistes comment quand il y a des artistes et comment on charge à gouvernement. Tandis qu'il y a des associations à Kinshasa. Et ça normalité. Et d'un côté, quoi, il y a une normalité, de l'autre côté, c'est normal. Et il y a une normalité, pourquoi? Parce que, comment tu es pas un jour de recours. Il faut toujours précautionner sur l'association, l'association. Excusez, parce que n'a évité de fonctionner. Mais l'association, il faut prévoir les tout. Voilà. Association, parce qu'il y a en Europe. Par exemple, dans une ville moi avant dans la Belgique na Lembeck na ville Vord na kena Lembeck na ville à Lembeck na kota na association mogobo association ezalaki ya ba artiste j'étais le seul noir kwa na kati wana ya association wana mais vous on appelle que a fait n'éviter pour la bagarre que mindele baza mieux organisé que nous autres nzala mindele wana nzala mutu munduté. Mais c'est faux. Pourtant, le même cerveau, même sang, même raisonnement. Si vous avez une association, si vous avez une réunion, il y a obligé de dire par rapport au système à banque. Vous avez dit à part. Ça ceux qui mariage, même ceux qui n'ont pas de famille, mais l'association a été abimisaka mbongo moko teleka makamala mariage association ebika abimisaka mbongo moko teleka makamala liwa abimisaka mbongo moko teleka makamala boye na boye baza organiser ndengo wana na association au moins na que organisation ko la gouvernement et na premier ministre et na ministre de finance et na secrétaire oui secrétaire de tout bon alors biso association na biso au moins na bon tous les sanganaka
mokomona soki moto akufi mbongo carrément babaloli elongo epai ya gouvernement parce que niso bateli gouvernement te moto wana de risque kapola bon ngai na part nanga kote mosusu nayebi ke eza normal mpona ndenge nini gouvernement ministère. Je m'excuse, je ne dis pas ministre. Voilà. Je dis bien ministère. De la culture. Il y a culture, on dirait, à s'occuper à Kapenza, n'a pas artiste. Son artiste est comme un mendiant parce que le ministère ne fonctionne pas vraiment comme il fallait. Mon ministère de la culture. Voilà un porte pour comme Mingi. Au moins, on appelle artiste. Hein? Artiste. Je ne dis pas l'acteur ministre, mais il y a un bureau. Il y a un ministère dans le voilà. Le ministre à l'époque a Ibingade. Autuna Sugunganan. Nabi Nepena Zukuro est dommage. Je regrette si moi tu ne me connais pas et les autres. Donc vous voyez seulement du côté succès parce qu'il a beaucoup de succès. Moi qui avais le succès, maintenant il y a baisse. Maintenant vous ne me reconnaissez plus. Moi c'est Takinga. Ah, quelqu'un. Aux hommes, on a une normalité. Le ministre faut une évolution. Il y a artiste. Le cas d'un artiste, parce que maintenant papa Takinga faut son abisso assiette. On met déjà en Angola et assiette. Il y a beaucoup d'artistes. Avez-vous pas passé un jour de faire une association pour réunir les artistes et donner ces idées aux autres abisso ici en Angola? Oui. Ici en Angola. Oui. Je ne le ferai jamais. Pourquoi? Je ne le ferai jamais et jamais. Pourquoi? Oui. Soki nzambe asongi na lisolo na baartiste na ngai nakosenga na baartiste na ngai nazwi tula tokanda ye tobima Congo nangenda okufela kuna so natombe malade nangenda okufela na Congo mpo na Congo nakozala le plus honoré so nakufela bakotyola ebembe na ngai baso abi azwi po na vie je suis mal aimé ici. Moi qui vous parle, je suis votre papa, je suis votre grand-père, je suis votre oncle, je suis votre vieux, je suis l'ancêtre, je suis parmi ceux qui ont tracé le chemin. Oui. Mais je suis mal aimé. Pourquoi? Pour rien. Pour ni les bâtiments, il y a un moment où on a tapé, on a disposition dans là. Âge nazan, on le levé encore couvre parce que âge avancé. Oui. Il y a une précaution non abîme na Congo. Pour le Congo, on honorer ngai. Pour Takinga Koufi, le président de la République RDC. Dès lors le Bawa Zolanda, il très bien avec Takinga. Oui, oui. Il trop bien. Et je suis point d'interrogation, mais il trop bien. Ok, merci vraiment Papa Takinga. Mais comme il y a une partie très important. Partie à témoignage, il y a des artistes qui va témoignage par propos, il y a relation avec Papa Chaba, Bazalaki, et puis histoire, il y a théâtre, bon souvenir et tout consort. Il y a aussi Maman Ibanga, notre maman Ibanga aussi qui va faire aussi témoignage pour travailler le groupe Salongo, na Papa Chaba donc je demande à la régie déjà à vous balancer biso témoignage avant de comment on a mon sous oyo c'est là qui bango les canards on émission na plateau mais ça ka témoignage parce que au côté. Merci ingénieur Steve Vita. Merci Nabine na pesa bino bambote comme on a Cecilia Batista na Joana groupe ya Mama Muselo na Luanda na groupe Karmas. Nalinga kaka napesa moko ba mes condoléances na ngai na papa oyo mutu oyo artiste oyo ayebani na mboka ya Congo nazaki moko ya bafana na no sepela mingi na musala na papa na nga Chaba malgré nazaki na posa na bima Congo to travailler na yo mais nakoki vraiment kozwa ta wana te nzamba pesa nga opportunité wana te to travailler no ensemble mais na pesika mes condoléances na famille ezanzela ya biso nyonso kwa donc nangaki na pesa c'est moi vraiment Siladoré Muka sango ça passe ma casse comme ça sur baobal sur qui na même en est même si déjà 4 personnes
eza kwa mama Chapo, papa Kadimbo, Diana, et tout comme ça papa Chapo. Eza vraiment passe le casse. Nazala bien aye parce que tout le monde groupe moko te. Nga na utana Kadimbo Star ya modero totokani. Na ina chic shop de Yangadis. Maintenant tukuta mkapa ba producteur ndenge tobenga nzonzingi. Je suis na travailler par major to sala tableau moko te mais pièce moko pas ni formé là nazoeba to sala pièce moko nazala likango na ye na ba film ni formé et na film ya papa Edo donc souvenir malamu nazala mpona ye pour associer ba bien eza pena ba ancien mususu tokutana musala mususu mona okaleli azokangela yo nde biso nyonso batuleke toyebi ezalaka mais ye azalaki bongo te eza te po akufi lelo napesa témoignage na malamu nazoloba oyo esalama oyo namona yango nazoyoka maintenant nayokai sango ya liwa mais maladi nayokaki te entukas ezaki vraiment pasi mingi. Ngai mama Ibanga Viviane oyo nyonso boyebaki ngai na RTNC na nosa na groupe Nzoyi na groupe Salongo. Ngai nasali mingi na Shaba Moscovite na sima wana nga naza te mais nasali na ye ba théâtre ebele ba dialogue compte sans souci ba mombali nanga nasali tuko ba théâtre ebele na ndenge na yeblaki Shaba azali mutu moko alobaka na ye te mais azali kolinga musala mingi mais pas esali biso wana okaka ke Shaba kufi na oki pasi makasi tokomi kosila boye ndenge ni bakomi kosila boye vraiment eza nini abelaki mukoloni toyoki ata sango maladi na ye te toyoki kaka ke Shaba kufi siko vraiment eza nini esali biso pasi makasi yango nosenga bandeko na nga nyonso tozala na bolingo tozala na bomoko tosangana esika moko mpona kolela tolela ndeko na biso mama boli epa bozali bosangana bamama linga bamama bipendu bamama suke bamama boka bino soto bapembele tozala esika moko na kolela ye bosangana kuna mpona kolela kaka ye Shaba talaka Shaba azalaki moto ya bato akoloba na ye te boyebi ka Shaba ndenge azalaki moto akoloba na ye te Shaba vraiment mpo ozwi na likambo ezalaki pasi ya o vraiment ezali Gisèle Makita la c'est le papa Takinga o mingi bayebi nga ya Congo wana obeyanga na kombo ya Violette parce que nazalaki artiste ya mama Alinga soki nayebaki papa Shaba na vie na nga nayebaki papa Shaba mpona mama Alinga misi mongo nyama nekila yango nazwaka ta ya kovanda na papa Shaba ya kosola na papa Shaba ya kokabola kazuza na papa Shaba azalaki un meilleur papa azalaki papa mo malamu surtout soko ozalaki kolinga musala papa Shaba pa kolinga yo papa Shaba kolinga akosolola na bien akopesa ba conseil ndenge nini ya kotambola na musala oyo po okoma lokola bango nde bakomaki biso vraiment na profitaki nango na groupe Tolipa mama Linga papa Shaba azali kopesa ba conseil makasi tous les temps on kozala naye abanaye kopesa so ba conseil surtout na temps oyo azosala Moscovitch to bazosala Moscovitch papa Shaba azalaka vraiment papa oyo anaye koleka tant to préparer pièce na biso ya théâtre ya article 15 Mama Linga, papa Shaba ayaka kopesa so conseil na ngirengiro wana vraiment aloyi bana musala oyo bolingi eza pasi mais soko lingi yango yango pe ko linga yo soko sala ngo aventure yango pe ko sala no aventure musala oyo okozwa mobali ya malonga musala oyo okokutana na ba aventurier musala oyo okokutana makama ya ndenge na ndenge vraiment papa Shaba azalaki onga na yebaki pona liaki ne na milaki ne vraiment nazo pesa ba condolence na makasi vraiment na famille na ye vraiment bozala makasi na bana na mama oyo atikali na bana na avo oyo tobengaka koko na Kishasa loko avo aleli mingi esika mwana ne yakunda ye ya kupisusu mwana na ye eza facilité Shaba azali papa ya liboso ya libota na ye vraiment aza ya liboso ya famille na bango apesi pasi papa Shaba apesi pasi o papa Shaba apesi to yebite ko sa ndenge ni bande ko na biso ba artiste to lingana to dotala te kaka biso ba artiste mto kufa kaka biso ba artiste mto kende pona nini to lingana te pona nini mikolo o bazali boso to do pesa bango respect na bango te photo pesa bango respect na bango photo linga bango photo ba chance wana ndeti nga loko za pembeni ya papa Takinga eza azarte abandai na nga mukie na longa na papa Takinga na kila mama Linga na travailler na pauvre na biso open papa na Kalombo na zaki ma pembeni ya ba grand yango lelo oyo na zesu pembeni ya papa na nga Takinga na osala kaka musala bande ko na nga to lingana
totika orgueil ezofuta biso eloko côté ezopesa biso eloko côté tozwa nini pesi pasi et pesi pasi mais on n'a pas le choix parce que Dieu avait donné et Dieu a repris. Dieu a décidé que ce soit comme ça. Tout ça n'a choisi. Donc papa Chaba, que ton âme repose en paix. L'artiste Maman Moindo, on revient à Ipanayo et votre mot de la fin, toujours cité déjà l'émission Nabiso, votre mot de la fin, et s'il y a quelques personnes, vous pouvez aussi faire des dédicaces de sur espace Swana pour que tout continue à faire les bons sous. Mosakoli Michel Chako, tant ezalaka oyebi libanga ezalaka omona ya vitesse mais ya kolemba pasi mawa motema. Vraiment otiki biso te nayebi ke micro etamboli ata na mboka RDC Lubumbashi donc par-ci par-là micro etamboli na bazambi epai wapi oyo otie biso maboko po ete tokoka komona na bilili. Vraiment merci Mosakoli Chako bambote ebele epai ozali kolobaki kobosana te ozala biso elongo. Merci Ladi, merci Pompilia, merci Antonio, merci Nokovuvu, merci bino nyonso na mama na ngai yepaza na Kongo le monde bandeko na ngai po bazangaka te esika nyonso makambo na biso ezalaka balandaka vraiment. Merci beaucoup na Régine Nessi oyo atindelaki na message apesaki ngai sango. Merci beaucoup. Merci na mon bébé plaisir, merci na maman na ye Senga de Tumba. Donc bino nyonso bana poto epa bozali basima Afonso, bino nyonso basel mebindama, bino nyonso epa ibo kutameli na mikeli na poto vraiment bozo de lisabiso eza pasi. Eza pasi poto lobaka ke lisunge ute pa na bino bino bato bosungaka biso vraiment eza pasi na kotala boye ntango tozomona lisusu vieta kinga na bamabele ya ngola tozotala bamama ibanga tozotala bamama mavila azawa mais en tout cas vraiment na téléphone lokola toyaki na numéro na ye te yango wana vraiment tobengi ye te bato vraiment bango wana oyo baicone oyo biso tolobaka mais na ngola toyebi ke respect eza te torespectaka mikolo te oyo nde bazali bango bato bapesaka biso mwa nguya mwa loboko ntango mwana respect atambolaka malamu lokola bavetaki na ntango nazomoni boye naosa mwa kisakata. Merci bozalaka na bolingo oyo alingi kolinga alingi oyo alingi koboya mpe aboyi. Mama Claudine Akadiko vraiment bambote ebele na pharmacia epai yo ozali vraiment bambote na vraiment ebele mama moko motema malamu oyo abosanaka bandeko na ye te bana na ye te na ntango apasi na ntango bisengo azalaka na bango elongo ya pharmacie moko etelema vraiment soki oza na pasi soki okei na sanzala okende kokuta vraiment pharmacia Claudia Akadiko. Donc soki ozangi ya kosunga yo merci beaucoup. Merci ingénieur, merci bien de soka botemi liboso nanga bambote belé ça pique au cœur. Oui, merci maman Moindo, merci vraiment et au petit micro et pas ya Ndekobama, quelques salutations rapidement l'artiste. On apprécie vraiment moté la famille dans la respective que j'aime beaucoup la famille Kumbu, à mon papa Damas, à ma maman et ma grand frère Nana Junior Kumbu Songe, bambote belé à ma fille préférée, Vessia Kumbu et Daniel Kalinga. Je vous porte bien amour. Merci. Merci beaucoup na maman nanga wa botanga maman Mathilde Kabe Nankaya papa nanga papa Yoka Jean et puis songo na petit frère nanga Jérémy Yoka communication facile Moïse Yoka bana nanga Samuel Joël Amorino Jérémy Meshaki bana spambote na bino. Merci papa, est-ce qu'il y a quelques personnes opposées au Sata Bambote? Oui, c'est quoi? Moi, surtout dans la famille Nangaï, dans Zahir, maman surtout est bien dans la loi de la Kissasa peu na poto, on a donné Dembe à Tripoli, Amédée Makendi, garçon Miyembe Bogambia, Wande staff Nangaï, j'ai encore avoir salam Kandeza, malgré douleur quoi. Je fais ça, quoi. Ok. Papa Takinga, on revient et pas à Sientre pour le mot de la fin
Avato chité parce que tu comme Djana Souka. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est pour dire seulement que quand j'ai décidé, j'ai dit que je suis mal aimé, les artistes ne sont pas polis ici, ce n'est pas tous les artistes. Je peux prendre un exemple, sur 1000, 5 ont du respect envers les vieux, okay. Le reste, je regrette. Donc voilà quoi, le mot de la fin, nous avons 3 temps dans la vie. Il y a la naissance, okay. La vie et la mort. Donc il faut s'attendre à la mort, car toute personne finira par mourir. Okay. Qui que tu sois, tu vas mourir. Et puis ça va passer parce que tu es habitué, il y a comme on a des côtés qui a confié à accueillir, mais n'importe normal. Normal. Mais non, 500 euros, on a Batikali. Na 900 sur 1000. Sur 1000. 5, bah bien. 5 na 1000. Na 1000, 5 sont bien. Les restes, maratou. Dans les 5 là, papa, à Koloba, maman, Malobali, Pamboli. Il y a 5 voilà. Mais Zamba Tombola Bango, parce que quand je dis 5, fais tout que tu te trouves parmi les 5. Je le dis. Parce que les Bokoko et ça, la cannabis africain. Voilà. Tant qu'on a Koloba, biologiquement non, mais artistiquement, on a dit, tu vas bien ancêtre, on a Ngouya. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont dit à jouer pas, il y a mettre pas, à jouer pas, il y a bon, mais il y a formé pas. Il y a formé Ngadia. Il y a bimisa Mangwaou, il y a bimisa Mbalosombo, il y a bimisa Tito, il y a bimisa Siatula, il y a bimisa Bamafura, Bakaba, Mamasasi, Bazozo, Badanga, Bamurumba, Babulangando. Beaucoup de gens qui disent que tu consors. Tant que tu as boti na bani bazoto sangati. Bazotia ngalo kola, bakosi bango na mutu, bameye bango na nzela moko ya mabe. Pour ba salir nga. Dans les 5 qui ont en 1000, frère, je pleure mais ça ne se voit pas ici. Mes larmes entrent à l'intérieur. Oui oui. Mon colo allait la kanakati. Voilà. Nazo la parce que ma belle sali nazo monati. Est-ce que ngana ko so na mutu? Na nature nanga. Papa, parce qu'il y a un jour pour le papa takinga pe aza sauté. Ah, le bakama lo ba moko boye. Oh ba 5 wana, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et que le mal de nos ancêtres vous protège. Amen. Voilà ce que je dis à ces 5 là. Il y a quelques personnes que vous pouvez faire des salutations. Tout ça peut déjà à Noël malgré Natal ba fête. On ne fait pas la fête lorsque ça bouge chez les voisins. Tu parles de Noël? Oui, non. D'habitude, il n'y a pas fait à Noël. Ah ouais, parce que moi, ça ne me dit rien. Si on lit les Bibles... Ma meilleure vie, il y a aussi la famille. Non, meilleure vie à mes artistes. Oui. Et je m'arrête là. Et sans oublier mes jumelles, mes enfants jumelles qui sont à Pointe-Noire. Ok. Pour notre temps à passer. Ah bon? Bah, jumelles, meilleure vie. Nabano balia na Congo na Angola na ba na Kisasa ba merve na bango il y a nouvel an mais ba misusu batika na merve na batika ngo merci Général Steve Vita, merci beaucoup parce que vous êtes nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission Wolingara Minga Kitoko Boé faits sociaux vous a réalisé par l'ingénieur Zambia réalisateur Mobile Pembe, l'ingénieur Steve Vita. Je tiens aussi à remercier celui qu'on appelle Platini Nzo Bilili. Babiezagi Lisanga, ya Banganga Mayele, de Basali Mamba Boy. Monsieur Kepe Boy. Na fidélité, na confiance sur vos pesakanga, ya on appelle si na binonio so ba meilleur V. Bozalaka toujours branché, na fait sociaux, botika jamais décis. Mes meilleurs vœux à la famille Yeta qui me suit aussi. Meilleurs vœux à Natindi Pesou, celui qu'on appelle le maître Edo Omokoko, la loi est dire, mais c'est la loi. Et à mon fils, le capitaine de l'équipe, fils à papa, les soldats du papa, Richesse Chimba en direct de France. Il y a aussi Edwin Kolou Amassamba, à princesse de Seopai. Elisabeth Ntimba Kolou, Wazaki branché Hollanda Bisso, beau s'abonner, beau commenter, beau partager. Tant d'émissions, vous partagez. Yango. Merci pour vos soutiens. Merci à les procureurs Malik Bala, Papi Toussamba, les boss Papi Toussamba. Quand on parle de Bandera, c'est l'hymne national. Alex Foumoussi. Grand Liboulou, Diego Bateri, Balobi,
Roby Visor pour tous vos accessoires cellulaires Nasina Loba Kiango. Au monde en a coin, logo Moezana Balangola International. C'est le procureur Malik Bala. Ma référence Nyonso, vous trouvez en Kuna et maman Chidel Bala. Sans oublier celui qu'on appelle Mao Monzo. Tala Toussalibo. Le cas fidélité, vous en avez Rosalaka Air Nyonso, une émission. Il y a Rolandara Nyonso, l'émission Nyonso, il est à la Moussako TV. Merci pour la fidélité à Pamela Ipenge. Merci pour la fidélité à San Mbaka. Tato Salibo.